Capage TV. Pasteur Mukuna Zanzambe te aza mutu lokola biso aza na mai na makila aza na ba besoin charnel. Capage TV. Bandimi nyonso oyo bandimela Nzambe o bandima Nzambe comme mokonzi pe mobikisi na bango à travers Papa Mukuna bakoyisa mate. Capage TV. Ndenge bandimela Nzambe ya évêque Mukuna ya aseka bandimela ye toujours bazala te que non bato oyo bakokende ou bien bato bakobwakela pasteur Mukuna mabanga baza bandimité. Capage TV. Donc, oh, yozo salabana na ye, ozo finga, ozo tinda ba message, on vous connaît. Je veux pas citer vos noms parce que banana bango ba yebina ba kombo na bino, mais arrêtez ça, s'il vous plaît. Bonjour et bonsoir à toutes les fans de Capage et de Matabisi TV. J'espère que vous allez bien. Bon confinement, la binonion sabato bozananda, vous a confiné bozo bimate. Les lots vraiment, tout ça n'en déconnabiso et moi si na combo ya Barbine, Joe Mystique fungo la caméra, bah on a déjà invité Nanga et Lelo. Je dis bonjour Barbine. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et bonjour Nabalandinho Soya Capage TV. Et bonjour Nayemoko état-major Cynthia Capage. Et puis na Oyaza derrière la caméra, Joe Mystique, Mbote Nabino Nyonsa. Merci. Confinement, ça se passe comment? Ça se passe bien par la grâce de Dieu. Naebi que ça passe parce que toza na banda ku toza confiné, tozo banga malade oyo virus oyo eza Covid-19, ezo boma ezo tikate, donc tout le monde est confiné. En tout cas, ezo les kalango quand même bien parce que ba santé zongi ba teinture ekenda ki zongi moi ba makamususu ezaki moi ya kolala ezongi mais musala nde ezate mais Dieu fera grâce makamuto ekoleka nango bien. Merci beaucoup Barbie. Barbie, au sein la analyse bien, au sein l'aura bien vraiment ce que ça vraiment na ba fan no di bosso ya caméra. Je te vis seulement 2 fois. Moi ko sala ki na Brigel, après tout monde na major. Ko bunga trop ana ils a dit quoi? En tout cas, nous avons la cœur ouvert, Yaroloba devant la caméra, devant tout le monde. Dans le monde entier, nous sommes en Hollanda, émission Oyo. En tout cas, ce qui est que nazo yaka, nazo kendaka, ils a dit ya mabakamo boya mike ezoleka entre donc ezoleka kututé Oyo batu bazo loba sur ngai et pas état-major et pas Cynthia. O bazo capture, bazo tindele ba capture d'écran, ya ba émission moko na sala ba makambe belé o bazo loba que non ngai na peut-être na zalaki na comme mususu na banda ko tinda ko sala bandika comme bien ko koloba mabe ya Capage et lelo na komi ko ya na Capage TV ko ya ko sala banalise et puis il y avait des gens oyo bazalaka Capage parce que muto travaillera ye mon côté a travailler azana ba collaborateur na ye azana batu na ye de monde entier o balingaka ye et du coup tant bazo mona amsusu visage nanga ezoleka awa bazo sepelate et bazo loba que non amsu nazo ya pona ko kozala lokola mo espion moko boye donc na lingana e bisa batu nyonso ke eza bongote ngana sololaka très bien na batutu nazala bien na Cynthia Capage, nazala bien na Karine Mokondi, nazala bien avec tout le monde. Donc nga o nazo luka eza vinanga, nazo luka musala et lelo soki bango bazo tinda ba capture, bazo linga te nga nazo musala. Donc bazo linga bien nga ité et na lancer message que je suis pas une mauvaise. Na finga raté, na zape mutu ya ba claqueté, na za pardon ya ba clashté et loka no senga na bango ba yambanga Bati langa temps, ba pesanga chance ya rosala et puis bozala jamais dessus. Donc voilà. Merci beaucoup Barbine à l'Iboti qu'elle a eu temps pour payer sa chance beaucoup zala jamais dessus. Barbine, oui que mettre pas à kufa qu'il est loin à 12 heures. En tout cas mes condoléances il y a na famille à mettre paille, na famille artistique naie Mobimba et puis tozo lela na ba obazo lela et puis toko sepela na ba obazo sepela et malade o ya Covid-19 yango bazo beta tozo beta c'était
de jour au jour que to vanda na bandako to éviter kotambola inutilement, to éviter ba bisous, to éviter ba mbote, to éviter entroupement. O l'équipe plus de 15 ngako 20 wana na mona ngoka ebele. Plus de 10 personnes déjà c'est trop. Éviter yango wana ezo causer ba mort en tout cas ma watozo kabola ngona famille na mobimba. Merci beaucoup Barbie, sans plus tarder, tu déjà tu na lisolo na biso ya lelo. Tu as été victime ya sex type. Et ça la kayo ndenge nini? Comment on a que ba publié sur internet, ba tu ba moni zaki ou zaki ba photo. Réaction dans zaki. Je te dis que c'est pas facile. Eza pasi lelo ba yebiso que non. Ba bengi o karaboé oh non on a publié eza pasi. Donc tant on a nazwaka photo nazwaka ko photo te on m'avait juste appelé et pas ka ba concert ou non au talité d'internet on a publié. Eza loko moko et ça la sentiment te pe ça pasi. Mais du coup vu que to téléma na likambuana nazala qui forte na mitika kite nde nazaboe mais muto yo bato basala baninga bongo ba pensaka que eza bazo sala yango pona esengo bien bazo bango ba mona yango esengo mais za ke esengo te parce que lelo libanga lizu chakunde ke ko sekate hein lelo o ezwa kinga peut-être hier ozwa ba artiste mususu o na otanga kombote na ba vieux na ba sœur mususu o lelo comment obima lelo ebimi lo bebimi musu ba sekaka pe mais lelo ezwa ki ba ezui bango et puis lelo tozo mona likam bon torokota na biso mais ça fait trop mal lelo mona que oza publier parce que ezan monde entier nde ezana photo na yo ezana vidéo na donc ça fait très mal. Merci beaucoup Barbie. Barbie, j'espère que hier tu as vu ma photo, ma vidéo il y a avec Mukuna et ma kilo bina 22h. Comment la vidéo il y a homme de Dieu bongo. Comment on a que bazu nudité parce que le baranidité est sacré. Comment on a bazu mutakala il y a homme de Dieu ba exposé en sur l'internet. Et tant que enfant de Dieu, réaction na yo. Et déjà moi de ma part je pourrais pas regarder la vidéo Nathalie Angote parce que ils en a versé mon corps ou bien ils en a li solo mon corps na Bible oh ezala ezali moi na akoki ko mona nudité ya ba parents na été ni ya papa ni ya maman et loko bon moi je suis de la CK. Moi je suis la fille de Mukuna donc aza papa moli monanga nazana na bandal te mais nazara na ba cellule ya Kasavubu donc na mona ki pasi wana j'ai pas pu dormir là je te dis franchement tozaki na veillé na ndaku na quotidien pe na prière mais na lala kité Nzambe moko asala makambu na et eloko nyonso komela biso na vie ezalaka volonté ya Nzambe parce que oyo komeli papa Mukuna soki Nzamba permetta ki yango te elinga ke komate donc comme Dieu a permis oui yango ekomi donc to pesaka merci na Nzambe et puis merci na oya sali makambo wana si soki ezana sima ya eloko wana ezana sima ya batu moko boy o ba miyebi jugement eza Nzambe eza muta mokilité mais ça fait très mal parce que na mona ki netani ni o yazala ki nango netani ni o bana ne bazana nango netani ni o mwasi na ya ozala nango et sa famille biologique donc sa grande famille plutôt eza mawa eza eloko ya sengote eza mawa mingi mais ainsi va la vie. Ouais. Non, le mona ya aseka comme tu viens de le dire esprit bato ba nzima banzimela Nzambe mukona banzima ko se repentir ba yamba Yesu mokonzi pe mobikisi na bango na nzela ba message ya pasteur Mukuna en ce moment ici bazo ba milimo na bango je pourrais dire ba milimo na bango est-ce que konzima na bango eza toujours kana pasteur Mukuna déjà toyaka tonzimelaka Nzambe mais tonzimelaka pasteur te parce que ba congolais misu ba koma mona ba pasteur ndeti ba Nzambe c'est pourquoi je dis ça. Oui il y a d'autres personnes au bakoma banzimi ya pasteur wana mais bazali susu ya Nzambe te ba mi pesa na bonzambe te bakoma afan na kenda église pona pasteur tel mais bakenda lisu te pona ba âme na bango un jour ezala sauver et le roman na koloba ezaka bandimi nyonso oyo bandimela Nzambe o bandima Nzambe comme mokonzi pe mobikisi na bango à travers papa Mukuna bakoyisa mate bazala toujours motema na bango ezala toujours likolo so na koloba bongo bamikoyisa mate pona vent o eleki eza mipepe eza makam eza ba attaque
eza soki total yango kaka na molimo na poso boye te eza spirituel. Et du coup azalaki na ba problème o azalaki nango yebi place autaki quelques jours après, même pas un mois, baye ko bimisa eloko ebimi o eningisi monde entier eza eloko moko spirituel. Mais ba ko isama molimo na bango te ezalaka toujours fort ndenge banzimela nzambe ya évêque Mukuna ya ACK banzimela e toujours bazala te que non baye bato yo bakokende ou bien bato bakobwakela pasteur Mukuna mabanga baza banzimité parce que na minute oyo tozo oui na minute oyo tozo yeba siko qui est le vrai comment est-ce que je peux dire un vrai chrétien parce que mutu aza chrétien te na minute oyo aloba tala banzambe na bango pasteur na bango mais celui qui est dans la parole qui sait la parole de Dieu oyo aza na kati ya makambo nzambe oyo asambelaka ya solo en tout cas akopesa face na ya akopesa problème oyo epa nzambe akobondela mpona mosali na ye papa talaboy ce totali na Jérémie ce totali na Jérémie 2 1 ou à 3 verset 2 1 à 3 na zomona eza na passage moko wana eza eloba nzamba zoloba mwasi oyo asalaki adultère ayaki devant Nzambe si je me trompe pas excusez-moi parce que je dois voir ça na boyi batuba loba non na loba pona loba te moi si oyo oui c'est ça Jean 8 5 à 11 na kati wana bato bazana ba Bible ba otanga eza moi si oyo asalaki adultère ayaki devant Nzambe ayaki na se ya makolo pona s'excuser asenga bolimbisi batu babambaki batu babande ko bwakile basoyi mabanga et tout Nzamba kite mutu na na se alobi mutu oyo nano asala lisumu te oyo azana lisumu te na mokili oyo atombola libanga abamba mwasi abwakele basoyi Nzamba kite mutu na se tonga tombole zaki na mutu te tout le monde bazaki sute mutu nyoso akimaki nani oyo asala lisumu te na mokili. Je sais bien que c'est pas un truc à applaudir eze loko ya ko sepelisa te e ko pese sengote mais pourquoi torobamba mabanga pourquoi torobwakela esoyi eza aza mutu pasteur Mukuna za Nzambe te aza mutu lokola biso aza na mai na makila aza na ba besoin charnel donc aza Nzambe te aza mutu oyo abungisami erreur ekoti oui tokosunge na ba prière mais ezate que non toko publier lisusu ba toko pesa lisusu pasi na libota non c'est pas ça. Merci beaucoup Barbie. On a passé un verset biblique. Muto non na sala lisumuté, muto non na sumukate, muto non abetata libakute, atombola libanga, abamba musali nzambe. Il y a d'autres gens qui disent que makambwana eza na ngoka ba montage. D'après toi, qu'est-ce que tu peux nous dire? Ben d'après moi je suis pas un expert, il faut qu'il y ait un expert na yebi ko sala expertise te. Ya koyeba vidéo wana eza monté ou ça eza monté te et lo kanga na kosenga na batu batika ko juger ne juger point yo ko juger mutu wana oza nani ko juger parce que eza la montage te eza les vrai te eza la caméra moko eza ki placé ou eza téléphone Nzambe ye mutu a jijaka Nzambe ye muko yebi tout le monde na vidéo il y avait personne il y a que deux personnes pasteur Mukuna et la fille. Ce qui est réellement, qui est vidéo montée, il y a une personne qui a battu mutunde ya pasteur Nzambe Moko yebi. Tokomona parce que taba aliaka makala mukolo moko mais minezi kara mukolo moko te. Lelo pasteur Mukuna aza ba nuirier, ba lobi kezaye, ba musu ba lobi keza montage. OK, mais c'est un pasteur akababo moine pa Nzambe abondela pe pona batu babika abondela pona batu babota basala makambo ebele mais n'a problème au pe bisobana seka to côté le matoko bondela il y aura quelque chose qui va se passer. Ouais. Merci beaucoup Barbie. Prochaine question à Isaac Kotuna Barbie, est-ce qu'un homme de Dieu peut faire la politique? Oui, un homme de Dieu peut faire la politique mais pas au Congo. Pourquoi seulement pas au Congo? Parce que la politique au Congo est vraiment comment est-ce que je peux dire et ça na ba makambo belé soko sali politique na Congo on peut te nuire on peut te tuer on peut nuire toute ta famille on peut tuer même tes enfants ou ta femme donc
politique na Congo, un homme de Dieu, en tout cas na osenga la bande konyo so ba oyo ba pensa kata ba ça la politique baza ba sala nzambe ba sala yango te parce que lelo soki totali bien makamusu sezo komela ba sali na biso nzambe o ba kota na politique eza makambo balobaka sur politique et yaka kozongela bango na ba vie na bango ba retomber si je peux dire oui. C'est ça. Si qu'on a libanda mboka pourquoi? Na libanda mboka parce que ba loi eza différent na biso, libanda mboka eza na ba avantage ebele, libanda mboka ba olinga ba yeba eloko nini oyo koya ozoyela bango ya nouveau na politique, ba kozwa yo na ndenge moko ya bien. Eza te ya biso ba banda na koyeba yo salaka nini bobo mena na libanda ba kotala avantage na yo oyo komema na politique na bango. Na en fait, avantage oyo komema na bango. Donc voilà. Voilà, hier soir, je vis une statine, je ne sais pas si je me trompe. Au sein que le roman Kolobi, qui a des enfants de pasteur Mukuna Baza, mais non, c'est Nabapel, Bazo recevoir Bapel. Oui. Tu peux nous expliquer tout à la Batunio, Sobaï, Bapito, tout le monde a clair dans les Cambodges? Je suis pas vraiment proche de la... Comment est-ce que je peux dire? Je suis pas de la famille, mais je suis proche de Bana ya Mukuna. Il y a évêque Pascal Mukuna. Oyo lobby de Mokwaza na poto Mokwaza awana obomba ba kombo na bango pona ko éviter ba komelinga que Angela ou Barbie toza menacé. Il y a deux personnes oyo bazo komela biso de partout. Mususu kuto monde oyebi ata kombo na été mais il t'envoie de vidéos juste pour na nini batu peut-être ngana na numéro ya X yo benginga ah mais na mona ko solola na bana mutu wana est-ce que koza na ozwa ozwi numéro koti na WhatsApp otindi ba vidéo ya papa na bango c'est pas bien en tout cas bato bozo sala bongo eza malamu te biso nyonso toyebi que eza vidéo o eza si je peux dire actualité, comme que avec Mukuna, il a été publié, soit c'est une montage, n'a habité, mais en tout cas, non, c'est un bino pardon. Bah, oyo bozo sala bozo continuer ko nuire, ou bien bozo continuer ko tindara ba vidéo pas banana bango, botika arrêtez s'il vous plaît. Quand je le dis avec pas Simon na motema. Bana wana bazo lela. Eza esengote. Lelo yo soki ba publier yo nandimite ke yo moko olinga obanda ko partager ba vidéo na yo non yeba que libanga 18 chakunde ke ko sekate donc yozo sala bana na ye ozo finga ozo tinda ba message on vous connaît je veux pas citer vos noms parce que bana na bango ba yebina ba kombo na bino mais arrêtez ça s'il vous plaît. Barbie vidéo là les batum sous bazo jugeant bazo les montage parce que quand elle a la vidéo la fille au babande ko bimana pasteur après ça qui me congo et puis attends mutu na écoute mon ana quitté mais du coup ce matin tout le monde y babi ici photo ya fille wana ce n'est même pas ce matin ezaka temps ou ba boaka ki ba vidéo wana depuis lobby na ba 22h si je me trompe pas 22h passé ndé quelques minutes ba epé ko bimisa lisusu photo ya fille ala ti elamba vert wana et tout il y a bleu comme ça azapembe boakangi ba 13 mais ce qui totali bien habité nazo zanga kuna maloba parce que na respect on azana nango na balandi nyonso ya monde entier est-ce que ba congolais ou bien bato yo ba sali biloko na ba mayele to ba mayele te parce que fi oyo aza en action ni lito ni lisu to monité ni mukongwa pamba et monanité. Tu vois pas que peut-être il m'a dit que ça non mais ce qui te mona qui a été longi tonga tondi mate ah elongi obo même ata forme ya mutu to moni forme ya mutu te et puis la fille oyo aza soit disant bazo ça la rapport aza na bassin te mais fille oyo ba tient photo au mona ke forme mais la fille oyo aza en action ton ba tourna qui est et tout au mona ke aza na forme aza na bassin te et maintenant mutu oyo asali que photo anebima et anani donc tout tant que le bakeza monté batumsu baloba non eza monté mais de choses comme ça tolobanini parce que vidéo et monisi biso longia mutute et après bobim c'est la biso longia mutu ce sont des choses au baolinga ka ba koti sabiso bondoki na mitu et longo la biso idée que corona za poto zwa ba malade koloba loba ba so ekende de gauche à droite, toi kokufa loko abanyama. Batika biso na ba distraction. En tout cas, s'il vous plaît, parce que ton monnaie longa mutute du coup, c'est pas normal. Mais directement on a qui est Denise. Denise a le baquet. Avant ma vidéo la fille avait déjà appelé Denise.
une semaine avant à ABC tala bazana ba problème on a avec Mukuna mobile nae akufa atika une église wana atika la ba mikanda le pas la fille elle est venue sur le pasteur pour ABC que non pasteur zong c'est le biloko pasteur asengi mon j'ai le comment est-ce que je peux dire non j'ai pas l'audio nazaka estime makasi pour la dame Denise mais nalinga mingi kokota na ba terrain na été parce que total arabiso so ba live va salara total comment est-ce qu'elle parle j'aime pas kokota vana ba makambu na ye lobi ezala ki histoire Eliane à côté Eliane lelo komi ko attaquer Eliane na matisa ki ona ko isayo lelo histoire ebimi Mukuna. Et comme il sous elle connaît la fille a contacté depuis Kala. Et pourquoi depuis Kalawana avant que ma vidéo est bima? Pourquoi pas y a ça qui live à prévenir Bisso que non Kalamingite bazo clasher vidéo il y a Mukuna Bobo. Pourquoi Bisso te attends. Donc moi non compte avoir un terrain a été parce que elle est toujours devant tout ma camion sur les caca. Elle connaît, elle sait, elle est comme ça. En tout cas, je ne vais pas entrer dans le terrain à Madame Denise. Na respect mingi na pesa quand même en côte avant na solo na été. Voilà, Barbine, merci beaucoup pour la réponse nayo. Barbine, ça l'amour na voiture, c'est bien pour les amoureux, ben c'est risque. Non, c'est bien parce que on fait plaisir à quelqu'un que tu aimes. Est-ce que bon donc makamba boye on a solo la na vieux na ngama on tongo ezo pesa biso moi ba dégoût ya ko sala pe plaisir na motolingi même boza na moment moko boye msusu bwana bino na poso futa chambre té aza na voiture boza na posa bose faire plaisir mais ezo longo la biso ba sentiment wana na ko banga parce que oyebi te partenaire na yo ideni na zara na ngona mutu est-ce que partenaire o ba salina mukuna ce que ça réellement eza ba coup monter eza ba vidéo monter est-ce que papa zala ki na idée que la fille a kocha ba caméra ou bien caméra moko bien placée est-ce que on a idée wana non yo bimarade ana fille ou bien mobali obimara déjà na pardon moi si obimara na mobali wana ozana ba idée wana te ezo longo la biso na ba plaisir ba sentiment ya ozana on a batu c'est pas mauvais ya osala mon na voiture na mobali na parce que l'amour équiparaté place attends na canapé attends na moquette attends na toilette place nyonso esprit na yo tout ayo ça la plaisir na mobali na tu peux le faire mais il y a baboye ezo longo la biso moi esprit on a mais c'est pas mal yo ça la plaisir na mobali no place au lingi. Voilà. Ouais. Merci beaucoup là j'étais avec Barbie tout comme l'émission na souka Barbie mot de la fin na yo et puis conseil na bana nyonso ya nzambe o basambelaka o balandaka pasteur mukunda libanda mboka na kata mboka na bana na yemo église conseil ezaka que bozala ferme bomi pesa lisusu tomi kotisa lisusu makasi na bonzambe na moment oyo parce que oeza makambu lisusu ya kotikela diable est tenté eza makambu meno ya kotelema nyonso zwa ton na yo na famille na yo bondele puis ton ozo bondela chaka pe papa ya molimo na eza kaka pasteur mukuna te ba papa mususu oyo basalaka bongo eza en cachette peut-être il y a papa mukuna lelo et bimi boy parce que il n'était pas prudent ce qui est réel que c'est lui il n'était pas prudent mais ba mususu bazaka nango prudent basala nango mayele eza na ba pasteur minene pe na mboka oyo basala ka plus pur que mukuna ba mususu bakushaka kaka na ba fille fois za na règle ba mususu bakushaka kaka na fille azana zemi ba mususu bakushaka kaka na ba petite fille ba pasteur ya mboka oyo mais eza vu te eza dévoilé te ba filmer bango te ba monicité yango bazo jeter ba pierre na oyo ebimi lelo ebimi e pas pasteur mukuna eloka na koyebisa bana nzambe tozala motema makasi to simba na biso na biso to simba na biso nyonso bana ya aseka na ba église mususu bo soutenir biso parce que lelo ekoyi na ngambu na biso lobi ekoyi ki na ngambu ya Bethel ekoyela ki pasteur Moïse lelo ekoyi na ngambu na biso tozo sepelate ke ekoya ka bongo to linga to mettre fin na vent oyo eza vent moko mabe eza moment mabe oyo to moni corona eyezo boma eza diabolique to yeli suto mona su ba vidéo ya sextape ya baksala nzambe donc eza biloko mo diabolique il faut to kangama mingi na nzambe kosunga biso eloka na koyebisa bana nzambe yango wana mais pour na famille na ye rester fort ba frère nanga ba sœur nanga bana ya papa nanga évêque Pascal Mukuna et puis message ya
message fort na madame moi si ya papa Mukuna zala maman asupportaka mama zara motema munene kolanda te ba message ozozwa kolanda te ba vidéo ozozwa pona yebi kozwa ba appel de partout ba musu ba kochola yo ba musu ba koyebiso lungwa libala ba musu ba koyebiso nyonso ba koyebisa yo mais zana na motema bo mama supportaka zala kaka fort elo na koyebisa yango wana. Voilà, merci Barbie. Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Maman banga lelo ezate. Eza nango makambo mawa en tout cas na kana vraiment koloba kopesa batu bambote vraiment te mais ba o nyonso ba yebinga ndeti ba Sandra Kazadi je te salue je te dis merci na ozo sala ponanga en direct de Paris. Nathalie Bumba verticalement madame et puis je vois aussi Célie Pabumba, Olivia Bumba en direct de Paris et à toi David Mangaya le boss en direct de Paris aussi, Jimmy Belaou en direct de l'Afrique du Sud, Papa Social et à toi aussi Pélagie Mavinga, la grande dame de Djobour. Donc je m'arrête là. Merci, nous sommes arrivés à la fin de notre mission. On a parlé de l'apôtre Mukuna. J'espère que le message, l'émission est allée le l'évêque Mukuna. Émission et biso le ko sala eza vraiment bien téma et ko édifier balanzambe bato nyonso balandara pasteur Mukuna musika bosambela pona ba pasteur nyonso comme Barbie a dit. Je dis déjà merci à madame Cynthia Kapachi, merci à Joe Mystique derrière la caméra. À partir de aujourd'hui déjà je peux dire to quotidien émission ya Sikaya Sport. C'est avec Jonathan. Vous avez besoin d'informations sur anciens joueurs, basketteurs. Oh nous c'est à sport. On est en ngambo Jonathan na Kapachi TV. Mutu nyonso azana besoin ça il est marketing, il y a maison d'habillement, salon de coiffure. Azana te contacter parce que tu as les promotions à Malunga et à Kosipi. Moi je vous aime et puis on se dit bye bye bye. Capage TV.